sont clairs, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe makambo abimisi bandeko na ngai, c'est très grave. Donc Vital Kamerhe sait que abanda koyebisa bango, mais babanda ko kipete yango alobi que en tout cas cette fois-ci il faut na bimisa yango pour que monde mobimba balandango bayoka makambo nini ezali koleka na Assemblée nationale. Boye bayango ke Vital Kamerhe aza président ya Assemblée nationale awa na mboka ya République démocratique du Congo. Biloko abimisi, en tout cas soko landiango eza vraiment très grave. Est-ce que fallait abimisa yango tote c'est que elekelaki ye yango wana. Alors bandeko nako tiela bino video bolanda boyoka yango bino moko pe bo analyser lokola nga na analysaki video oyo ba parole na ye. Alors bandeko na ngai l'air est très grave. Yonan osabonete, abonnez-vous à la chaîne. T'as la place bakomi s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne et que ça la biso bien pour que oratakate ba information na biso. Merci beaucoup na bino bandeko bozali ko s'abonner. Merci beaucoup na yo mutozo landaka nga chaque jour nzamba pambola yo. Kuna tomoni ndeko délicien kibenga na kati ya territoire ya Luozi ye azanga kate. Alors bandeko tokota siko na mozindo ya ndeko Vital Kamerhe na maloba oyo abimisi. Bato ebele baza na posa bayoka maloba nini oyo abimisi parce que eza ba mususu bayebi français te. Il faut to expliquer yango na lingala pour que batutu ba comprendre. Bandeko rangai ndeko Vital Kamerhe alobi parce que biso pe peuple congolais to banda komituna o banda Assemblée nationale bazongi mais ba session ezo salema te. Pourquoi? Yango ndeko Vital Kamerhe yako pesa éclaircissement na ba kongomani na monde mobimba. Parce que toyebi que République démocratique du Congo toza agressé na ba Rwandais. Ezo senga peke Assemblée nationale ezala souvent na ba nini oyo babengaka ba plénière. Mais ba côté Assemblée nationale ba plénière eza vraiment manyanga nyanga. Yango alobi soki bozomona ke Assemblée provinciale, Assemblée nationale azoko bengisa ba député te parce que moyen qu'élevé baza na mbongo te. Ye alembi, ye kutu alobi ke alembi aza fatigué. Hein, ya ko salela kama fi mbongo ya muke oyo bango bazwaka. Do aza vraiment tellement fatigué na comportement wana. Siko comportement wana banani bazali ko s'afficher yango. Ah, biso moko toyebita toyebite banani bazo ko afficher comportement wana pour que Assemblée nationale babanda ko sala ba plénière te. Parce que Vital Kamerhe soloye donc ndenge na landeli la parole na ye donc mbongo wana oyo basalelaka ba plénière bon c'est que eza mbongo oyo mwa mike wana bazwaka na kati ya Assemblée mais zo senga siko gouvernement congolais apesa ka bango banfiuma ya makasi pour que basombaka mwa ba papier basalaka soki nini basalaka na kati ya Assemblée. Donc c'est que pona ko salaka ba plénière esengaka mbongo ebele. Yango Vital Kamerhe alobi en tout cas aza fatigué na comportement wana bazali ko kipe Assemblée nationale te. Alors tika tolanda ye moko ndeko Vital Kamerhe boyoka maloba nini oyo abimisi pona batu bazotuna pona nini Assemblée provinciale, Assemblée nationale Assemblée nationale bazali ko sala lisusu ba plénière te. Toyoka ndeko Vital Kamerhe mais yonan osabonete. Abonnez-vous déjà à la chaîne, cliquez place comme s'abonner, activez cloche, il y a notification et comme ça la biso bien. Tolanda ndeko Vital Kamerhe. Tolanda. Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi.
Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude, alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à s'asseoir, et en même temps, le bois, apparemment il est bon, mais les jours où moi-même j'avais été invité ici pour la première fois, je me suis mis de l'autre côté, j'ai vu que nous sommes en danger. Et de ce côté-là, le budget existe, nous allons l'actionner. Il faut absolument qu'on refasse cette salle et on va se déporter dans la salle de spectacle à un certain moment pour qu'on nous fasse l'Assemblée, la salle plénière des parlements où vous avez été partout dans le monde. Ce ne sont pas des salles de théâtre où on ouvre les rideaux, on ferme, non. Il faut qu'on nous fasse finalement une salle plénière et des conditions d'hygiène appropriées pour les députés. Je ne parle pas du reste, vous avez compris à demi-mot. Honorable